Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, merci pour l'attention soutenue sur votre site tant bien aimé, www.info16.com. Nous sommes là et on peut parler sur Twitter, vous pouvez tweeter na info16.tv, donc pour l'anabiso en live tous ana pour bino bolinga biso tous ala yango to awa site karamoko o esala ke information na minute bozana ngo bisika nyoso bo ozolanda abiso toye likamote bongo mwana ntemi to ebite Kishasa na minute et pelimoto likamongo za nini na ebite comme sur la tika rouge boye donc ça mutamola ntemi de massa c'est beti en désordre. Il y a eu même des policiers des pemba koufi tout ça bal perdu nyosona to pesa bino on te bito pesa no information na ebite nga miko rouge bo na za pe mon ntemi ta bo comme na Kishasa to beti rouge boye oza assimiler na mon ntemi nga ote eza micro to sala no musala. Est-ce que mon ancien Mazana Kabila Tolika Mongo Zandengeni avant tout nous papa Moko yé a pesi point de vue naie et puis il a insisté à l'objet que ce que Zandengo la mon ancien Maramazo Salaboué a kenende Kolanda Kabila atika ko tourmenter tout un peuple nous sommes appena toujours comprendre en côté Maramonze Gandengeni voilà donc tout nous interview le bosso de Nango na ndeko moko tu na kati ya Selemba ou Bumbu donc ngiringi masese beti na nenga mukete tout là on intervelle bosso. Juste qu'est-ce qui s'est passé à la commune à Bumbu Selemba? Bon, on ne sait pas, il y a soi-disant les adeptes de Mwananté mais qui passaient bon les policiers ont ouvert les faits. Soi-disant les majors qui c'est là, il a ouvert les faits. Bon, ils ont réagi, il est mort. Donc il y a comment le colonel qui est mort, major? C'est un major, il paraît, c'est un major. Donc vous êtes sûr que ce sont comment la bande de Mwananté? On ne sait pas les identifier parce que soi-disant ils portent les tissus rouges, ils ont des noix de palme, ils ont des maïs. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On n'arrive pas à les identifier. Je ne sais pas, on est la maison de Kabila. Pourquoi ne pas aller chez Kabila au lieu de tourmenter les gens comme ça? Il faut qu'il y aille chez Kabila, s'il veut l'arrêter, qu'il l'arrête. Au lieu de tourmenter tout un peuple comme ça. Ça, c'est un mascarade. C'est un scénario mal préparé. C'est ça. Merci beaucoup. Ok. Boutibon Kolanda, Nengenini, Nikoto Solola qui naye, Nenga Pesa qui makanisi naye, Eza à point de vue naye, Bisope Nakatia site, tout ça on a pour nous information et puis la minute toujours rappelez-moi nous côté Massina donc Kama donc le grand preneur de vie chasseur d'image Aza côté Guna dans ce minute toujours Rolanda, vous appelez Nengeni côté panique côté Nakatia Massina, tu éviter Kishasa, toujours Kendewa puis Mbokango Kusuka wapi mais Nanzambe tu vu que Elonga et Kozala Kaka bon tout là nasko Nenge bande Kusuba Lobaki nde bande batemena ba coin donc bazoka maseza robeta bazomi tuna to kende wapi baso bino to côté sa côté à Congo central baso bité to kendata bandu makolo baso ba katsa Brazzaville makolo to bité to suka wapi mais tout là na ndenge bande ko ba pesa makanisa baso ba boku to ko ba bi ko minga soko lobi boye ba ko kanga biso soko lobi ba kolanda biso mais système kaka ya caméra cachée toujours ka ndenge bande ko baso loba makama ndenge lekaki nde to pesa bino occasion na bolandango. Moi je vais expliquer ce moment-là. C'est pour dire que ça va plus comme un problème. Ça, déjà, il est là, on va cibler, on va mettre un peu l'eau là-bas. Na gambela oke kuti bembeza ntisiko mwana mo 11 12 mwana mo ba les joueurs mo via kalali kabo Comment batanze Mwananté? bango ba jouer no côté ba zo leka par des na nini na ba gondani na ba pem ba zo landa bango na sima ba zo beta penza bango ba zo ken ba kemela tout droit. Mais je vais le comment bien na sous. Na bino na rouge no hein. Kende kana kwenda nini na kimbongo kumona. Ba ubeto le sommet. Ngala vivre ngo na moko. Kende na kimbongo kana. Toi tu rouge, tu rouge bon ma be. Azo banga. Te bango ya zero zo banga. Abina vivre. Ya wuti na yema na Simba. Apesi moi mabele. Balbobi balbobi mabele na basimba. Kasi kuna mwana obeta masasi. Siko moi na ndako na mabele na bandika. Na ngota buaki deja. Comme na porte buaki. Soko komi obwaki babi. Ata ba metelo ko. C'est ça là.
Ah, biso za na posa kala kimia to lingi na biso bambolima wana te. Ben kimia. To za na posa kimia. Ndele ki osepeli na hote. Hein? Osepeli na hote. Ah, banga te lo hote ah ya kala ngba. Bandeko na biso botukolanda na kati ya www.info16.com balobi mobala msérieux mobala sérieux mais tu bites micro to comme moi neti azaki malamu est-ce que maman comme ko changer nini pour comme ka mon entier match désordre ba tumpe makanti comme ka ndenge ngala boye mais 16 mm za na tonton binga to bike arbongo la mutema na bino tout bolandi biso bolandi ndenge nini moi mita mukika to pesi bino mais ba image mususu makasi bokozango na minute zolanda puisque to kita équipe za sur terrain de façon que bolanda ndenge ni makamango zolanda po kishasa leo tozo baté to suka wapi donc mbutu et comme penza na ndenge ya mukete donc vraiment to bike démocratie on est to baki na kati ya RDC tozo mo démocratie suna nzela démocratie et koti na kati ya Zamba to éviter ba so bien élection kozala côté on élection kozala té mais bino boza na poto to éviter bossa ni pe pona mboka na biso boza musika vous devez contribuer vous devez voir dans quelle façon apporter votre pierre à l'édifice pour que la RDC et quoi bon kozanzia moko ya malambo boza na ba poto boza na Afrique du Sud na Angola boza na biso tout na Kinshasa ko benga kaka makamongo za ndenge nini makamongo za ndenge nini mais tobi que changement et kozaka kaka nyonso na boye botukola na ndenge makambo zaki mais kala mi soute na kozonga susu pona ba information susu boye ba ndeni kama mango ezetambo awa na kati ya République démocratique du Congo précisément na Kinshasa en pleine capitale insécurité totale bolandaki ndenge nini ba prisonnier baza ko bimaer nyonso bozolanda ndenge na marché central na moi makasi administratrice ya marché na boye ba bomie nyonso komikaka mutalati kaka kitende ya rouge bon nga na ba déjà micro nanga ça n'a rien à voir na mon ensemi donc nyonso na eza apasi eza mawa menzambe abatela biso nde tokutani na prochain numéro.